Ba comédien. Ba comédien. Makambo munene boye nzambe. Bandeko, ezana makambo mosusu ya mosusu omituna. Nazolota to nazolota te. Makambo mosusu soki ekomi. Mosusu omituna na olota penza to na olota te. Parce que makambo yo ebandi nango lelo te. Ebandaki kala. Biso tokanisaki que non, comme ebandaki, comme eyaki, en tout cas changement penza ya makasi na turo yo e okota. Maturité ya makasi ekokota. Mais na ndenge tomoni lisusu. Donc changement eza nango te. Batu mosusu baza pe na posa ya ko changer te. Batu mosusu baza ta na tape te ya ko changer te. Sikoyo, batu mosusu bakomi pe ko empathir. Pourquoi? Parce que ezana batu mosusu bango ba mesana na bango bisala sala. Ezana batu mosusu bango ba mesana na bango na biloba loba. Ezana batu mosusu bango tellement ba mesana na bango na ba comportement na bango wana ya chaque jour bandeko na ngai. Siko bandeko na biso mosusu baza na choix te. Bango pe balingi ba pinir bango kaka neti. Bango pe basalaki, bango pe bazalaki. Bandeko na ngai ezosala pasi. Chaque jour toyaka awa to lela nzambe sunga ba comédien na biso, nzambe boye boye. Mais na côté mosusu c'est comme si ba comédien na biso bazomi yokela mawate. Bazomi yokela penza mawate bandeko na ngai na ndenge moko ya mabe. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino ba comédien. Na memeli bino ba comédien bandeko nanga makambo eza. Na ebite makambo tokoloba eza makambo soni, eza makambo mawa, eza makambo pasi. Na ebite ndenge ni tokoloba ngo, mais tango tokoma kaka na place ya makambo nde biso moko tokoyeba nini tokoki koloba. Avant tokota na mwa makambo na biso toyebi ke chaque fois que to publiaka vidéo ya sika, bato sika pe bakotaka. Na bato kala mosusu oyo nanu basabona na chaîne na biso te, en tout cas na ye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somo et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoiline zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu talela PR. Soki monique non eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo. Soki monique non eza nango midi, en tout cas Étoiline Inès TV osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki pe monique non eza nango pokwa na kitoko nyonso kandenge tokenda kane tosalaka na osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko ya tokos makasi. Bandeko na nga lelo penza na memeli bino ba comédien. Kandenge bomoni
Toza na Mama Kalunga, toza na Poutine de l'écriture, toza na tonton Jérémy Chabani. De l'autre côté, toza na Yemoko Mama Tumba Tumba. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kitoko, aye na ba solution ya kafu aye penza na ba solution ya kilikili. La famille yo belaka mukongo mutu ederanjaka yo mino esalaka yo pasi mosusu bandeko nanga libumu esalaka makelele yo moko komprenaka te eza makelele ya nini ozala mwasi ozala mobali na minute oyo na osenga na yo bengaka Gavker la famille kuna solution ya bibela bela na yo eza na Gavker bika penza libela na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo na ye penza na ba comédien na biso la famille eosala pasi eosala soni en tout cas makamoyo je ne sais pas toya kovanda ka boye tozongela nanu makam nyonso ebele ya batu toyebi ke na monde to na côté ya ba comédien na biso baza na matanga ce qui fait que biso nyonso ba congolais toza na matanga mutu oya kufa aza star aza personnage public. Donc déjà ceux qui star na biso akufi personnage public ya mboka na biso akufi c'est que Congo na biso nyonso eza na matanga. Ndeko na biso na kombo ya Jani Fai akufaki na ye c'était na poto nde akufaki. Sikoyo mama na ye kolela ndenge abandaki kolela bandeko na ngai esalaki pasi. Mama azalaki ka na posa ya komona mwana na ye. Ka ndenge boyebi bandeko na nga ebele ya batu surtout ba o baza poto te bakanisaka keno na poto wana vie ezalaka nango facile sans koyeba que na poto wana tant de personnes bazoleka na ba moment difficile eza na batu mosusu baza na bango na vie normale mais eza na batu mosusu ba vie na bango eza kaka ndenge ezalaka to bunda kaka to bunda un jour ça ira. La famille siko mama azalaki na posa amona mwana na ye ata ya suka talaka mwana na ye akenda poto depuis kala kosala keno makoki ezalaki te mama akende poto to bamema ebebe mbongo ezalaki te. Alors comme na mboka na biso toza na première dame na biso première dame o biso to respectaka déjà aza na motema mama ni mama waro na kala wana tangu Joseph Kabila Kabange azalaki na pouvoir mutu pe abandaki ko soutenir petit lelo a soutenaka bandeko na biso mosusu mama Olive naka oyo
Mama Denise ayaki komona ndenge mama ya Jani Fai abandaki kolela. En tout cas, Mama Denise était totalement et encore touchée. C'est ainsi que Yemoko alobaki, comme eza bongo, comme ça, nakosunga bino, ebembe na ye euta, poto, ezonga wapi, kin. Na makambo ya kokunda, selon ba information nyonso ka ndenge tozwaka, c'était prévu que Mama Nabiso Denise Nyakeru de alingaki asala penza makambu nyonso tu na ndenge ya bien. Bandeko na ngai. Bino moko boyebi na nazo yeba te elobi ata bandeko na biso mosusu oyo mboka nini. Mama Nabiso Denise a se porta na garant andimi na ye kosala makambu nyonso ebembe deja na minito to oloba eza na Congo na biso awa kutu kokunda makambo kokunda eza nango prévu pour le 2. Bandeko na ngai. Ka ndenge boyebi bandeko na biso ba comédien bandeko na ngai bazangisaka makambu te. Ba comédien na biso muke kaka obona bango wana na ba interview, bango wana na ba chaîne Kingandi, bango wana emataki ekitaki, ba interview eleki ebele la famille. Ba interview to yebike eza na ba chaîne ebele o efutaka ba comédien na biso ba $20 kaka po ba leka na ba chaîne na bango. Tellement que ba comédien na biso lokoso mbongo omona bango pe bazokenda kokota. Tango zokota kuna bazotunaka bango mosusu ba question moko eza piège. Bango sans koyeba ba o répondraka na bango. Sans koyeba keno ndenge eza boye. Babilo nyonso kande to sala ka ba émission. Ekomaka na matoi ya bakonzi na biso. Ba émission kako to salaka. Yango soki ofinga na yo batu ofinga ka bakonzi omitiaka na mutu keno ba makambu nyonso ekomaka na matoi na bango. Siko ba comédien na biso bikota kota ya ba chaîne ya ba interview matakita biloba loba na bango. Ko sala nini ekotaki na matoi ya Mama Denise. De ekosala keno Mama Denise ayaki kosilika. Mama Denise asiliki. Mama Denise alobi comme ça sondoli na ye makambo ya matanga. Bandeko. Tolandaki tomonaki tango comédienne na biso na kombo ya Mira Esa akufaki. Tango akufaki wana. Mutu akosunga azalaki te. Mutu akosunga azalaki te. Ezalaki ka contribution ya bandeko na biso ba comédien nde batiaki bambongo bien que l'état pe ayaki kosunga na mwa muke. Parce que mutu akosunga azalaki te. Bakundaki Mira Esa kaboui. Siko na oyeba te bandeko na biso olie ka ndenge tolobaka chaque jour mosusu ba réalité mosusu eyaka kote ya biso. Mais na kote ya ba comédien c'est comme si ba réalité to ba makambo mosusu oyeleka ete ya kabango te. Bango ba monaka na bango te. Bango ba omona na bango ka ba $20 na bango wana ba futie aleki na ye na émission ba futie aleki na ye na émission yango wana kaka. Na minute oyo Mama Denise asiliki makasi penza. Toyebike na ba comédien na biso o balekaka mingi na ba interview balekaka na ba émission matakita mutu aliboso azalaka ya Gabi. Ye penza ba émission ezala mwa likambo moko boye wana émission. Likambo moko boye wana émission. Likambo moko boye wana émission. Bandeko nanga na fongola nanu mwa parenthèse moke. Boyebike pona bandeko oyo balandaka Étoiline Ines TV hein. Boko makaka tango bolanda émission oyo koma kaka Étoiline Ines TV. Tango okoma kombo ya chaîne kobima. Tango ebimi wana okomi koleka kokota na CC ya ba vidéo te mais kende kaka na community. Na community nde place o to tiaka ba lien na biso soki na tie émission nanga na tie lien. Na community nde place na tiaka ba vidéo ba photo plutôt ya ba star na biso. Tala kaka otie mwa photo batu baya ko commenter batu baya ko aimer. Bandeko nanga c'était le dimanche na tiaki photo ya Gabi.
photo wana boyebi ke na place o nazalaki soki ka notification ya message ya YouTube, commentaire ya YouTube ekoti, boyebi ke la famille nakomaki koyoka nzoto malili. Nzoto penza malili pona photo kaka ya pamba ya Yagabi na tiaki. Ezala basi, ezala mibali, batu basasi Yagabi na niveau moko pas possible, na miyoki na soni. Ba commentaire mosusu j'étais obligé ya koya ko effacer yango. Kapo na ndenge ba fingi Yagabi. Ba yeko finga Yagabi pourquoi? Ba émission oyo akotaka na ye kilikili muke ye wana koti émission, muke ye wana koti émission, muke ye wana koti émission. Yango esali keno batu sikoyo bakomi na bango kolemba. Batu bakomi na bango kolemba. Siko batu ba osepela lisusu na Yagabi te. A part Yagabi to yebi mutu mosusu oyo azalaka pe kilikili bandeko na nga na ba émission. Eza mama na biso epela. Mama epela pe azalaka muke ye wana na ba émission. Muke ye wana na ba émission. Yango Bible yebisaka biso munoko oyo elobaka mingi esumu kaka. Munoko penza oyo elobaka mingi parce que eza na bilo mosusu ko yeba teke olobi. Mais olobi tango oloba wana oyebi teke maloba o nazo bimisa. Place ezo kende na mutu alingaki asunga biso eska ko sunga kabino au sunga bino lisusu te. Déjà mama Denise abimisa mbongo ebele kaka pona ebembe elongwa poto ezonga kini la famille. Et puis soki botali place batiende kona biso Jani Fai. Donc botala neti mwana mokonzi moko boy. Mbongo ebima place wana. Mbongo penza ebimi. Olie bandeko na biso ba Congolais, ba comédien na biso bavandaka pe kimia bango kaka. Lelo akota interview oyo mabe. Lobi kuna akota émission kuna mabe. Lobi kuna asala boye mabe. Na oyeba te. Dans la vie, mutu nyonso azalaka na posa koloba. Mais ezana ba âge mosusu to na ba temps mosusu, mosusu koloba loba ezalaka lisusu malamu te. Ezalaka lisusu bien te. Ezalaka penza lisusu bien te. Bilobela ya ba comédien eleki. Ata soki balobaka bino ba koroni mama ba koroni fati bolobaka. Bandeko nanga biso toyaka pona osala ba analyse, toyaka pe pona opesa ba information, mais ba comédien na biso bilobela na bango ezoleka. E oleka na minute oyo boza na matanga. Yango $20 ata ka $20 apambe, faut ka ba émission nyonso lekaka. Ba émission nyonso penze fo bole kaka. Non, boko ya komi baby c'est la réputation pamba. Yango boko le baka keno l'état asunga kabiso te. Bozo pesa l'état musala makasi pona kosunga kabino parce que tango bo bimisaka ba parole na bino wana. Tango bolobaka biloba loba na bino wana boyeba te. Place biloba loba na bino ezokende. Boyebaka te. Botika ba makambo o ya muke fo bokotaka ba émission. Ezo baby c'est la bino ba réputation. Batu déjà ba yebi bino. Bozalaka na visibilité déjà makasi. Qu'on se le dise. Visibilité eza nango. Siko ba émission ya nini? Ba émission matakita ba émission ya nini bolukaka nyonso. Imaginez lelo oyo mama Denise Nyakeru aya ko sondola ba comédien, mais ça n'a pas de sens. Eza lisusu bien te, donc ayoki ebele aza pe mutu. Aza penza pe mutu. Kande boyebi mama Étoile Ines TV mususu asilikaka yaka ye pe na bakanda mais mususu pe tozonga kanabiso mama Denise. Première dame. Toyebi ke ba comédienne na biso o ba lekaka na ba émission ba lobi ba tape na bango ba betisi mabaku toyeka kosenga bolimbisi mama bolimbisi kaka musala déjà pona kokunda comédien na biso Jani Fai obandaki yango déjà mama obandaki déjà yango kanenge tokomi presque na suka musala esila ekomaka na suka comme ça bakunda mama
mama na biso Denise kolanda biloba loba ya ba comédienne mosusu o bazalaka ka muke muke pona ba $20 ba okota kana ba $20 ba loba biloba loba oza mama moko ya motema mama ya bana ebele tala kaka na Kongo na biso nyonso totalela yo donc na système kaka ya torkos kotika matanga ya papa Jani te sunga bango continue kaka kosunga bango nga nalobaka toujours chaque jour à moins que soki peut-être famille na ye moko to bana na ye moko balobi ke non biso moko tokunda papa na biso mais soki eza kaka bacomédien bazalaka kaka surtout bacomédien mosusu oyo baza lisusu na bachaîne ya minene te babengisaka bango na bachaîne ya minene te donc mpona bango bazwa visibilité baolinga toujours bakende kokota baémission kokota bainterview matakita pour que visibilité na bango ezonga mais baoyo deja bajwaka na bachaîne ya minene bakozala na bango na ba makambo wana te ke non il faut toluka il faut tosala il faut tokende bakozala na temps wana te limbisa mama ya motema limbisa ka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko. Nos sincères condoléances surtout na famille nyonso mobimba ya Jani Fai de partout oyo bolandaka Etoile Nines TV toye ko présenter ba condoléances surtout na minute oyo toye ko sambela toko belela kama wanzambe nzambe alola azala toujours elongo na bino toyebi ke moma oyo eza moma moko difficile oyo mutu moko te a planifiaka te na vie mais eza kaka ngonga ya nzambe ye moko a planifiaki bongo alors prière na biso eza kaka non nzambe alola oyo atikaka ba oyo ye te azala toujours na bino kokunda ekende bien papa na biso pe apema na kimia côté ya famille pe protection ezala penza ya makasi ezala na bana ezala na basi oyo atiki ezala na ba camarades ba connaissance en tout cas nzambe alola azala na moko na système kaka ya rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.